Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour Yanga Libota, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, voilà, bonjour, bonsoir, na ba papa, na ba maman, na ba ndeko, en tout cas ndeko mwasi mobali, na pesi biso bambote et ba bon dimanche na biso nyonso, partout et pas wapi tozwami. En tout cas merci na nzamba lola oya sali biso grâce ya kozala lisusu tina mokolo ya lelo pe ya kokuta na lisusu kosolola lisusu po na mokolo ya lelo. En tout cas nzamba azwa lokumu toye ko recommander moment na biso na maboko ya nzambe et puis tokoyeba na kosolola masolo na biso après losambo na biso. Yahweh na bibele topesi yo merci. Merci Père éternel, mobateli malamu. Merci Yahweh Kambe na vie andeko papa maman mwasi mobali. Oyo yo sili na kobatela Seigneur Dieu des armées. Oyo yo bateli ngai yo bateli na libota nanga. Yahweh na pesi yo merci osali biso lisusu ngolu. Osali biso grâce Père éternel ya kotelema lisusu na dimanche ya lelo. Yahweh pe ya koya lisusu elongo na bandeko na biso po toyeba na kosolola. Kombo na yo ekumama enetolama esanjolama. Éternel Dieu des armées, te recommander moment la biso ya masolo na maboko na yo. Kolo tondi sa ma intelligence et sagesse kati na biso. Yahweh biso to disparaître Seigneur. Message oyo la message ezo ta direct pa na yo. Yahweh lobela bana na o Seigneur Dieu des armées. Ne ko mwasi mobali nyonso kozwa libaku ya kolandanga. Yahweh a bénéficié quelque chose ko ta na message oyo. O ezali ya yo te za la musique dans le nom puissant de Jésus. Seigneur to pesi yo merci. To pambolio batela biso, batela bandeko na biso, batela bandeko nyonso bakolandanga loboko no yango ya Seigneur Dieu des armées. Nikolo na moko poete aux ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, amen. Nzambe alola pambola biso en tout cas, bon dimanche, ma famille en tout cas na osenga na biso, na osenga to s'abonner. Tuti ko talaka pamba. To sa ka geste musapina loba ngo ka boye pendant que ozolanda mama bi oke na coin wana omona rouge eza wana s'abonner ya yande konanga ka boye o s'abonner oye koto yo like ka boye o activer cloche na ya notification ba commentaire na bino pe sala bien yango pe to sala kezo motiver lisusu yango pe sala ke motiver lisusu en tout cas to yeba na ko évoluer lisusu en tout cas to s'abonner na pesi bino merci bino oyo boza ko s'abonner bino oyo bozo sala ba partage merci pour na soutien nzambe alola pambola bino merci to continuer ko soutenir œuvre oyo to continuer ko partager ko sala ba partage surtout parce que grâce na yo ne message oyo ezobima awa e ko komela ndeko songolo na pakala grâce ya partage na yo tango yo yoki omoni ko bénéficier na quelque chose au sali partage ya ngopende sala que ndeko mwasi to pe mobali ayeba ye pa zwa ayoka azwa par na ye ndeko mwasi pe mobali oyo pe kolanda ngamba ya liboso en tout cas na sengi vraiment to s'abonner eza façon ya biso ya ko soutenir œuvre oyo nzamba lola akozanga te na kopambola biso ma famille en tout cas soutien na bino et salanga bien et salanga ka kitoko tant na omona toza ko s'abonner tant na omona to liker tant na omona to sala ba partage et tant na zomona ba commentaire na bino et ko salanga bien makasi en tout cas nayebi ke toza na débit tozo kende ka tout doucement kaka ndenge ezalaka et par la grâce du Seigneur et grâce ya soutien na bino pe nayebi ke nzamba kosala biso lisusu ngolu tokokende lisusu de l'avant et tokozwa pe temps ya kosolola ebele ya kopartager ebele et lokwa to ana na débit to ana nu na théorie nanu et ba pratique pe ekoya kaka ekoya parce que ba bito osunga na kaka tosungana kaka ba pratique mais ekoya parce que kuna déjà na WhatsApp nyonso elobamaka nyonso elekaka mais awa toyepe tokoyeba kaka na ko avancer tokoloba o esengeli toloba tokoloba o pe sengeli toloba pe na WhatsApp kuna tokoloba ngoka kuna kaka ndenge ezalaka en tout cas nzamba lola a continuer na kopambola biso. Oui ma famille en tout cas lelo na ye sujet na biso vraiment il y a pourquoi lelo to pe ya après-midi ya lelo tozo lobela et ba valeur ya mwasi miyeba pepe sa ba valeur
na nzoto na yo. Mwasi miyeba pepesa ba valeur na personnalité na yo. Toza na monde ya lelo biso nyonso toyebi monde ya lelo ndenge ezali. Toyebi monde ya lelo ndenge ezokende na ba vitesse nango e na makambo nango. E tozomona pe basi ebele ndenge bazomemama na vitesse yango kaka ndenge pe bazokende nango kaka ndenge ezokende lokola mopepe. Pourquoi? Parce que tozomi baba valeur na bisote. Moi ça zomi baba valeur na été. Moi ça zomi tia esika na ye o esengeli amitiate. Moi ça zozala emporter na sentiment ya mokili. Moi ça zozala emporter na biloko ya mokili. Moi ça zosala n'importe où n'importe quoi pour kaka aswa oyo ezali biloko ya mokili. Boyebi bandeko na basi toza na kati toza na se na moi oyo Bible kutu yango moko zebisa biso ke tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Toa na mokili so tolobi eloko oyo eza la mode. Oui, eza la mode babimisi yango bata mode bango pe baosala mbongo na bango bango pe bakoza mpiaka te baza na babimisi biloko na bango mpo baosala mbongo na bango wana. Mais eza na biloko mosusu ere moko yo moko mpo otali olobi o ngai na valeur na ngai na kibomwasi na ngai na te. Toa na mokili Bible elobi na biso bongo nyonso eza permis mais nyonso eza utile te. Pourquoi? Parce que lelo mwasi azoyeba ba valeur na ye te tout d'abord na accoutrement na ye na façon ya kosabiller. Ozomona mwasi mususu azolata soko tali âge na ye otali âge na ye nzambe bazali nzamba bolingo. Komona mutu mususu âge eza déjà avancé mais nzamba apesi ka nzoto ya bien, nzamba apesi ka nzoto kitoko, ana nzoto ne ya bien, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Otali âge ya mutu otali na nzoto na otali ne longi na ye ondimite me yango wana eza ye. Mais nzamba asali yo grâce wana eza mabete. Mais yango te nde kotinda yo peut-être ozala mwasi moko boye olanda ka mouvement moko boye ndenge mokili ezokende na vitesse nango ou bien pourquoi? Parce que eloko moko boye bimi à la mode yo po tie na nzoto no mais otali nzoto na yo te. Otali âge na yo te, otali ba respect oyo batu bapesa to batu bakoki kopesa yo te. Bandeko na ngai oyebi mutu mwasi kotala ye kaka boye physiquement boye déjà elakisaka genre ya mwasi nini oyo azali. Bien sûr balobi apparence eza etrompaka souvent, apparence ekosaka nango bien sûr, mais physique pe ekontaka parce que tant bazotala accoutrement na yo physiquement bazotala yo physiquement boye façon na yo ya ko se comporter, façon na yo ya kolatela, façon na yo ya kozalela nyonso wana ekontaka. Nyonso wana ekontaka. Et ngai nayebisaka toujours ba maman na biso ya bizali na WhatsApp nayebisaka bango na bi mwasi faut ozala une femme de caractère. Et tant na lobaka bongo na lobanga na lobi eza te ke tant balobi ozala une femme de caractère oza mwasi moko boye wakanga elongi pamba. Mwasi moko boye oyo elongi na yo eseka te. Koseka te ya ndenge ke oseka lokola kizengi te ata ke lokola oseka eza te oseki non parce que mwasi tant balobi une femme de caractère oza mwasi oyo miyebi ba valeur na yo et tu te respectes toi-même avant mutu auta libanda auta de gauche à droite aya ko respecter yo moko nanu oza ko se respecter. Ta façon d'être, ba caractère na yo ba principe, eza ba principe à vie. Eza ba principe au moins si akoki kozala nango. Eza ba lolenge au moins si akoki kozala nango, pas ala mwasi moko boye te soki ya ndenge nini, soki ya ndenge nini. Donc une femme de caractère que ça l'appelle moi sur kanga te parce que kanga kanda pe oya bimala ba ride avant l'âge au baby elonye finani yo au baby âge na ezana no okomi elongi miku ya mukuli âge ezana no pourquoi? Parce que okanga ka elongi. Une femme de caractère cela veut dire oza na ba principe moko boye très important au tient na vie na yo et ozo mettre en pratique. Ozo mettre en pratique en tout cas tu te respectes.
oza mwasi moko oyo bato kutu balukaka baapproche yo bato kutu baluka nde baapproche yo bayeba yango azalaka bo ase comportaka azalaka ndenge nini azalaka ndenge nini bato baluka baapproche yo bayeba yo kanda mpe na bato te ennemi mpe na bato te nini mpe na bato te mais otia baprincipe moko boye na vie na yo ose respectaka na ndenge moko boye. C'est ça une femme de caractère, c'est ça une femme oyo azomipesa valeur kati na ye. Basi ebele lelo bazoperdre bavaleur na bango juste parce que okomona moto mosotali. Tout d'abord, ceux qui tobi tokenda na makambo ya mode, so tolobi ya eloko eza la mode, kape na lata na sala boye. Oui, okoko lata na yo muta pekisi te, mais tango ozo lata eloko eza la mode, mais faut yeba pe forme ya nzoto na yo ba morphologie ya nzoto na yo. Oyebi nzoto na nga eza na forme nini, vi morphologie na nga na za nango, eloko nini na kotia na nzoto na nga oyo kokende bien na nzoto na nga, oyo kobimisa nga pe na miso na batu boye na za na valeur na miso na batu boye. Vraiment, en tout cas, tu vas respecter ngai. Okokoza la mukolo za déjà na ba 40 kuna likolo, ba 30 kuna na suka. Ok déjà na ba âge wana, mais omoni elateli na yo. Omoni elateli na yo ezo sala ke batu mususu ba respecter yo te. Ezo sala ke batu mususu ba respecter yo te, pardon, pourquoi? Parce que yo moko za ko se respecter te. Vis accoutrement na yo, vis ta façon d'être, ta façon de se comporter. Façon na oyo za ko se comporter, façon na oyo za ela na éviter na entreprise, na quartier, na famille, na kati ya libala na voir même, na entourage na ya mobali na yo, ya bandeko partout. Réputation na eza ndenge nini? Réputation na eza ndenge nini? Se comportera ndenge nini? Parce que babi mwasi nde bizaleli. Tant ba olobela bizaleli ba omona mwasi ya bizaleli. Bizaleli nde eza eloko oyo ekontaka na ya liboso pa mwasi, à part peut-être beauté physique, oui, beauté taille et tout, bakotala pe bizaleli ya mwasi. Bakotala pe bizaleli ya mwasi façon na ye nini ya se comportaka. Okomona mwasi mususu alati eloko mususu otali na nzoto, otali na âge, otali na forme, olobi pourquoi alati mais alati oyebiso abi kenda boye. Nikolo biso to okenda oka boye, zaka na mode to okenda oka boye, kenda ka boye. Ndeko na mwasi ekenda bongo, na siko nzoto na yo, na âge na yo, est-ce que zo kende na nzela moko? To yo ndo zo kendisa ngo na makasi, ozo mema ngo ka na makasi po ekenda bongo. Ozo memisa ngo na makasi ka po ekenda bongo. Na ba société, na kati na ba famille, surtout basi ya mabala. Mwasi ya libala se comportera ndenge nini? Est-ce que oza une femme de caractère? Est-ce que oza mwasi oyo mobali na yo soka vandi pena na batu baninga na ye famille ya nini? Oza na respect na kati wana. Obi oza mwasi oyo esika yo zali radio kutu bakanga, yo nde batika yo. Radio penza bakanga yo nde batika, donc yo penza foti animation. Oui, côté animation eza mabete, eza ba place où c'est une ambiance. Faut animation ezala moi ko animer, moi ambiance ezala. Mais eza ba place mususu et senya animation oyo kenda na ngo wana te. Modèle yo kendela na ngo wana te. Ezo ki sa mobali no soni, ezo ki sa bandeko no soni yo kutozata kuna te. Osata kuna te sika batu bazali yo fo banda ko ganga ko lopa ko seka minu na yo ti kuna nyoso trande nyoso libanda boy na boye okendo kito mato zongi so kiti so tika mabe. Moi si sans douceur, moi si tendresse ezate. Moi ça dans la douceur, moi ça dans la tendresse. Moi si ko loba non tout d'abord faut ba sentir que non, moi si muta loba wana. O sola na mobali non déjà o sentir que moi si na muta loba, o pese na sentiment. Mais ko loba na yo kutuko mobali o mona hanete o sola na muninga ne mobali. A tous dans un moment de dialogue est très important na mobali na yo. Bon ça na moment na bino intimité est très important. O ezo senga douceur moi za na kati. Et senga tendresse moza na kati makamu ya bien le kawana mais yo yebi angote yo sawana te oza mobala za yo sokomi kuna moi ça zanga tendresse moi ça zanga douceur ezala te tendresse ezala te oyebi ango kutu te
Non, yo soko so bandi koloba muta parler là, a parler là nkuta kosa. Radio kutu koloba te. Aye barato za moi si to za rani. Douceur et ça te tendresse et ça te. Moi sozo mi pesa ba valeur na yo te. Valeur à moi c'est ça na biloko wana tangu yo bazomona nani physique na yo. Bazomona façon na ya ko s'habiller, façon na ya ko lobela, façon na ya ko se comporter, surtout nazo beta sete na bizaleli. Bizaleli ya mwasi yango nde makambo. Bizaleli ya mwasi yango nde esalaka ke mwasi a gagné belé à cause ya bizaleli ya attitude na ya façon na ya kozalela. Ya façon na ya kozalela. Oza mwasi metangu bazo lobela makambo malamu yo bazo écarter. Ayete babi moi ça fleur à mon âne yo moko non conforme pesa pena en forme non yo moko faut se valoriser nanu yo moko faut mi tient na place moko boye OK batu tango baye batione sika wana eke bongo esali kitoko mais tango déjà batu bazoya déjà bazotala déjà pas na okute loko wana ezala ate moi ça yebi douceur te moi ça yebi tendresse te kolata na okitoko te bien te ozolata kaka olobi biso tembe na bano bazoya mikolo biso kaka na bango ka boye biso kaka na bango ka boye totika bango te biso pe ka boye bano bazoya mikolo ba âge na bango eza âge moko na oyo za na te 30 likolo 40 mata eza âge moko te valorise toi femme valorise toi mi pesa valeur mi tia na esika na yo. Zala mwasi ya bopeto, zala mwasi ya bizaleli malamu, zala mwasi oyo atia ba valeur nyonso ya nzoto ne kati na ye. Zala mwasi ayebaka bien ko entretenir nzoto na ye. Zala mwasi oyo soko moni osepeli, oza être cher. Mwasi aza être cher. Oza être cher. Pour ce côté makambe belé o mibali basala nzamba tiango ka pa basi matiango pa mibali te. Pour dire que ba capacité mususu oyo mwasi azanango, mobali azanango te. Nzamba tiango pa mobali te mais atiango nde pa ya mwasi. Donc mitala siko ba biloko nyonso ezana kati na nzoto na yo. Tala o nzamba tia kati na yo. Tala oyo salaka, tala o mibali basalaka. O mona keza ndenge moko te. Eza ndenge moko te nzamba atia ba charge ebele pa ya mwasi atia ba capacité ebele pa ya mwasi atia ba qualité ebele pa ya mwasi mais yo nini ni okokosalela ngo te soki tolobi tokende na Bible na proverbe 31 kuna tomona lisolo ya femme vertueuse o mobali na ye moko mobali na ye azobimisa beloge mpona mwasi na ye abi qui peut trouver une femme vertueuse elle a plus de valeur que la perle ndeko nanga mwasi est-ce que yo mobali na abibisela ko beloge ya modèle wana que oza na valeur plus que ba perle oza na valeur koleka diamant oza na valeur koleka bijou oza koleka or plutôt oza na valeur koleka or oza na valeur koleka diamant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Mwasi oyo aza na ba valeur, mwasi oyo ayeba ba valeur ya nzoto na ye, mwasi oso ba oloba mwasi moko bo aza na ba qualité belé na kati ya Bible, mwasi oso ba mwasi moko aza na makambo malamu omona mwasi wana femme vertueuse. Ngana yo lelo toza ba femme vertueuse na kati na babala na biso. Est-ce que toza ba femme vertueuse na ba société? Est-ce que toza ba femme vertueuse ndeko langa mwasi pe yo o nanu obalite? Mwasi msoba ngana na bali na ngate. Na na balite na libre vinyosa yango yo basala kaka vinyosa yango basala kande konanga mwasi na obalite meta msu yo yeba te mupanzi kuna yana tonton mo bwatala kao yana tonton mo bwatala kao penza petite wana sala ndeni utala no kolata nai alata ndeni ase comporta ndenge nini azala ndenge nini alobaka ndenge nini a démarche nezaka ndenge nini. Moi j'ai une petite sœur banana âge oyo abanda penza ki puberté alinga kotambola na senglete banana âge abanda ki puberté akoka kotambola na senglete
akoka akola te loko amukusi atambola te osomona ke mwasi ayeba déjà ba valeur na depuis na âge ya puberté tanga bandi ki jeune fille omone ba elate moko boye ozwa ete mais lelo tozomona basi ebele otali âge na ye otali boye onzimite obi ekenda boye to na modi modi nde makambu olati tozwi zero mama zero ona akokote yo parce que tant yo olati wana pozwa zero te yeba ke ozwa zero quelque part mais soki pe yo se respect na wana ekofuta yo parce que mokili oyo eloko oyo kolingo sala yo monyango mabe batomuki yo monyango malamba batomuki ba mono mabe ba critiquer yo oyo osala mono oyo otiko monyango mabe batomuki ba bateza ki bief akosala muto de la mapoko na mokili azate juste que yo mwasi tango oza mwasi il faut nde oyeba ba valeur na otiango en place o mettre en pratique o se comporter lolenge o esengeli ozala mwasi aza na ba valeur ebele ozala mwasi oyo azopesa valeur na nzoto na ye na vie na ye ozala mwasi aza na lolenge ne ya kotambola aza na ba principe à vie. Est-ce que ndeko nanga mwasi oza na ba principe à vie oyo marcha nango tozalaka kibudika aboye mupepe ye memi yo na gauche oyo ye memi yo na droite oyo ye memi yo kuna pe kanani pe evandi te montre pe ezosaka aboye montre pe ezokende calendrier pe ezosaka aboye mais yo oza na position te oza oyo ye memi yo boye oyo ye ezongisi yo boye oyo ye esali yo boye oyeba valeur ya kibomwasi na yo te oyeba komettre kibomwasi no en pratique te kiba valeur na ba capacité oyo uza nango oyeba ko travailler yango te po anini po lobi toza na mokili toza na mode toza na boye mokili ekebe makambo ekende boye ezozonga boye yo po omemama kaka na mopepe wana mwasi yeba ba valeur na yo mwasi yeba ko se respecter mwasi yeba komitia na esika oyo yo esengeli ozala mwasi yeba ba qualité salelango oyo nzambe atie kati na yo ndeko nanga so ozwi tanga bible tanga nano histoire ya mwasi yo femme vertueuse et Saint-Esprit asunga yo afungola o mayele afungola o connaissance o comprendre bien mwasi oyo azaki mwasi ya lolenge nini otala oyo oza nango obakisa otala oyo oza nango ya bien te olongola oswa malamu ekota kati na yo mwasi oza être cher mwasi oza être oyo nzambe atie bacapacité ebele kati na yo. L'autre monde a basi bakoti na basena basi bakoti na donc c'est ça basi yango wana tozolinga tomona basi ya valeur ya lolenge wana ezate tomoni ndeko mwasi azosala n'importe quoi juste pour de l'argent azosala makambo oyo ezosepelisa nzambe te na mokeli oyo akeli atio ba valeur ebele donc nzambe azosepela te nzambe azala na pasi po azomona même makambo oyo azomona na nzambe moko te elekela ye o mwasi akomi kosala lelo façon mwasi akomi ko se comporter lelo eloko oyo mwasi akomi kosala lelo juste pona mbongo juste pona biloko ya mokili juste pona vitesse ya mokili mwasi to miyeba ba valeur na biso mwasi miyeba ba valeur na yo yeba façon nini ya kosabiller yeba façon nini ya se comporter yeba milieu oyo oza na milieu nini okose comporter ndenge nini okoseka ndenge nini okoseka na nani okoseka na ete kozala une femme de caractère babite ke zala mwasi ya makambo makasi zala mwasi akanga elongi baril ekodimo konuna vent zala nde mwasi oyo asa femme de caractère aza na baprincipe oyo atie baprincipe kati na ye oyo azomarche na baprincipe oyo esengeli ayebi valeur ya kibomwasi na ye ayebi valeur ya kibomwasi na ye mipesa valeur pesa mobali no valeur to pe ndeko mwasi oyo nano bali te libota na valeur baboti na baza na esengo na baza na lokumu na yo ezalaka bien esalaka kitoko et lokumu ezonge pa nzambe. En tout cas message nazaki nango to partager yango wana to solola entre nous les femmes yango wana vraiment to partager vidéo. En tout cas ba commentaire na bino ekozala bien pour ekosunga ngai eko encourager ngai. En tout cas ba j'aime na bino pe ba partage ekozala bien et sans oublier de s'abonner vraiment massivement et ça la bien et ça la kai kitoko nzambe alola vraiment apambola biso wana tokutani na numéro ya sika ciao nzamba pambola biso.